Toyebi ke bozala ke bela kolanda biso na www.botestv.com avec votre émission que vous aimez, émission oyo batu ba kritikaka, oyo batu ba monaka yaka na bosolo ya bayindo, bo lamuki ya bayindo. Prévenez bozo critiquer parce que bomoni ke bayindo bazo lamuka. Alors yo buto lamuki te sala no ki po lamuka. Pourtant ozo finga o critiquer o benga batu ba réfugié o benga batu besko parce que o senti que mission oyo zo lamusa batu. Lelo na mbele bino mutankosi yende to kosolane koma bayibi mutu mwindu pe ndenge nini mutu mwindu akoki kozonga na bonzambe. Mbote papa journaliste. Merci na ke na ndongo ya mbibiso toye awa tolaki na thème na biso mais toza surpris bon réveiller biso sous mémoire boto biso mutu mwindu auta wapi. Moi maintenant je me suis posé la question mutu mwindu banda kala ayeba ki te place auta nde yango salaki thème yango. Oui, mutu mwindu ayeba isika utaka kasi mundele ayako efwase biso. Maele na biso abengi mutu mwindu singe abengi mutu mwindu aza mutu te omonda ba metro o mati sika moko na metro na mundele kasi mundele kimi na ye atikilo kiti mundele ao konte yene mutu akela mapa batu kasi mutu mwindu akela mapa mutu te ya monaki mutu mwindu akimaki ye azakile likaku lobi kasi lelo nga atasi mutu mwindu azape mutu matono mingi. Lelo telisi mutu mwindu azape mutu. Mais ce qui est étonnant c'est quoi? Oye kamusingai banzembo mususu toyembaka kana ba groupe de prière. Bino bobongo lango na ndenge na bino. Pourquoi philosophie to politique a bongo? Bon. Politique a bongo pana biso to bongo liango tiza banzembo oyo batu mwindu bazui. Eza ako batu mwindu bazui yango ese ko yembela komba Yesu kumba maye tolobite kimbango kumba maye omoni pate nkembo wana eza bande ko bayini bayembi yango pona kozanga boyebi batu mwindu bayembi yango pona ako eza connaissance mondiale apesi bango yango montango anja nzemba lati ba frère Patrice bayembi yango komba Yesu voilà eloko surtout lekelinga yango wana oyembi na mateya nayo bato baboya Jésus-Christ mais yo interprété nzembo ya mutu andimaka Jésus-Christ kasi fait partie satei tango lobi bato mingi bakanisaka Yesu mutu te omoni surtout pasteur Yesu Jésus anani akoyebi sote Yesu akokanya mutu te katangu ngai déjà na mateya na nzemba fait Patrice na yembi yemoko Patrice yembi Yesu azalaki soka kote ya soka sisi akena ngomba na tango yango makile ko matoke ko omoni déjà fait partie ça révéler bato et si bato Yesu pas amutu pour aller là qui na ikuluzu ma ya miso tangaki omoni déjà fait partie a contenu Bible Jésus a contenu pas pasteur au balobaka Yesu amutu te. Bon normalement c'est un peu compliqué mais tout me un peu kokota na mwakati tout me kana kokota na mwakati. Tango bino bozolo bake Yesu azandenge moko c'est pas un débat to kosala mais zaka motuna na ko faire comprendre ba Yesu azandenge mona kimbango Yesu azalaka na tatate zemine zalaka molimo tandis ya kimbango ezalaki bosanganya batu mibale mais ya Yesu eyaki na molimo. Alors comment ko comparer entre Yesu na kimbango? Ko comparer Yesu na kimbango eza na problème eza biso to comparer raté. Kasi nde batu nde bateyi bango moni mundela sali campagne makasi si Jésus oyebisa batu kimbangu aza mutu Yesu mutu te moni comparaison wana mundela nda sali yango papa journaliste mundela tangisi batu lobi te Yesu mutu Yesu aza mwana nzambe moni loko tokutulanga mutu na ya bien lobi boye Jésus eza bosanganya papa na mama te kasi kimbangu bosanganya papa na mama impossible ngana koyebi so lelo Yesu pe bosanganya papa na mama nde botaki Jésus. Maria avant bota Jésus azalaki fiançaille à Joseph et koloba déjà Maria azalaki na poso ya kobala to dali Yesu Kristo azana papa pesa na mama Yesu apana kila libu mama oyo nyonso lona mi na mama eza eloko ebotami eza eloko sangani na papa na mama
jamais oye botami na mama oye papa na mama basangani te mama koma na semi ako maria koma ki na semi elingo loba basangana ki na mama na papa so tango otia jamais moi je me pour na mituna toujours mituna mais beaucoup bino ne so bokwaka na nzambe moko no oui nzamba za moko kasi chaque race nzamba tse ba prophète na bango mais neni boloba kimbango ana oki silo mo bobe kimbango mokili mobimba bokoloba kimbango Afrique te ka mokili mobimba te kimbango mobikisi ya mokili mobimba nini bobino bolingi te Yesu azala mobikisi to maomete to ishwara soki ba nzambe wana misusu bazala ba mobikisa mokili mobino olinga kimbango omona te quelque part c'est égoïsme bon papa journaliste eza tiso ignorer Jésus te kimbangu tolobi mobikisa mokili mobimba parce que mokili mobimba eza kobunga mokili mobimba ekomi na pasi elo ata mundele azo souffrir mvula etake bango mai etake bango moto etake bango na kata kimbangu aza na mayele akopesa mundele soki bamboka na bino tina na mai to moto zopela na tina boye bosala boye kimi ekoti elo mokili ebungisi nzambe parce que bato bakroyi na Jésus bazoyeba te Jésus oyo bandimeli na Satana oui mokili ekroyi ezondimela Yesu kasi bazocomprendre te Yesu bango bandimeli aza Satana mpo na nini Vatican moto asali Jésus kasi boyi bango reine ya Vatican eza 666 bo awa tozana moto asali nzambe ye moto atongi babiloko nyonso oyo esalemi awa moto atongi kombo na ye kozika malandwa totongela yango mvulusi kimbangu tobetaka masolo ya mfumu kimbangu ndenge mpe Yesu Kristo atonga Vatican mpo bakumisaka nzambe mpe Vatican etongami te na komba Yesu vrai Yesu Vatican etongami par rapport ya reine ya Satana parce que Vatican eza siège social ya Satana Vatican ngate tuna bata église de réveil bakoyebisa yo oyo nyonso osi batemi na catholique azali kobungisama eza ngate. Mais je pense que yo pose la catholique avant comment parce que yo s'est converti en 2003 oyo comprendre nzela ya bayindo mais ozala pe catholique biso toi tozala ba catholique presque parce que lelo comment nzela o elakisi biso biblia entre autres ne bolba elakisi biso lokuta mais tozala ka kuna parce qu'on a ko na question entre kuna na lelo ndongo saboy différence eza makasi bon ngai vraiment papa journaliste na sambela te pendant mwana muke kimbanga poninga parce que moi muke ska ponaka na âge ya 2 ans ya 3 mois kasi oyebi kokende église na volonté ya mama za kosambela te kosambela ezalaka ndenge yo komi boyo poni nzela nde komi kosambela sikoyo wala ezalaka parenthèse ko nini mutu sali vraiment mutu mwindu ayeba place auta te nani mutu asalaki to abungisa nzela ya mutu mwindu place auti mutu mwindu ayebaka place auta siko nani mutu abungisi na nzela wana nde tangu mundele aye tangu aye amoni bomengo baye kopengusa nzinga kuvu tangu baye kopengusa nzinga kuvu esika kobunga mutu mundu esike bandele kopengwa nzinga kuvu mutu mundu a de valeur na mutu mundu amiyebi suti tangu babatize nzinga kuvu na komba Yesu atake Satana esika mutu mundu abungisa miamoni balobi oya kondima Yesu na solo akosala bikama koleka Yesu katangu tangu nzinga kuvu ayambi Yesu nzinga kuvu abomi mama na ye alinga papa journaliste nzinga kuvu abomi mama na ye nzinga kuvu abungisi bokonzi kitsa bokonzi na ye akabi yango pa mondele mais wana nga na ndimi te parce que banguna balobaka nzamba miséricorde aza nzamba mawa ndenge mutu ayambi boyambi kuna nebite mundele asala bino vomani mundele asala bino penali te mundele la camarade nanga mundele azande kunanga asa na nzoto lolo se azana makila azana ekela manzambe
kasi mundele abungisi ngai mais a créé peu ayebisi ngai nasamela bakoko na nga te kasi ye moko pasamela bakoko mundele ye moko alobi après 50 ans tobuka ba cimetière kasi ye moko cimetière na babukaka te mundele ye moko bilei musu oyo aliesaka ngai ye aliaka ngo te mambuto olobo wana preuve mpo nga na mona ye bachinois bana baya baoteka matembeli baosala mikate kasi na bamboka na bango mutu mwindu akoteka biloko wana te mpo na nini eza biloko peuple na bango fo ateka kasi awa mundele aye koteka mikate bongo bamama congolais to bamama africain bakoteka nini donc ce que yoza contre nayebi mpenza kotelema mpe na kimbuta te ce que yoza contre baindien baye fale bateka en gros mpo bapeuple congolais bateka en détail siko mindele bato wana baexpatrie bayaka batekaka en gros na détail ce que yoza contre bango kasi yango moni gouvernement na biso esali rien parce que chinois aye na fond aye convertir na mboka fond na ye $2000 oyo ngai kosi nasala yango tamuso convertir nango mpo ateka détail chinois aye alouwe ndako soki lelo ngai na mayele na ngai nasala yango naza gouverneur ya ville ya Kinshasa ntango mundele oye mpo investir na mboka na yebiso nini natala lusomo ye nango napesi yo mabele tonga awa napesi yo pendant 10 ans tonga ndako ya monene ovestir awa po un jour dele ntango osila eloko na tikali ya leta mabele baspace vide eza ebele eloko chinois aye kotekela eloko na prix moko na mama oyo ateka na wenze sikoyo nde alemboka yango bomoni leta na biso esali eloko te na bamboka mosusu ya afrique kaka chinois atomboli bamboka wana kende na babrazzaville chinois tongi etikali kasi ya biso batongi lelo ezosila esili nde yango siko ti lelo bakontinue koyiba to koyiba mayele ya moto mwindo bazo toujours kobomba ye place auti omoni esika siko congolais poni congolais aza na se so congolais aza na se ya bato nyonso mpo nani biso bacongolais toa na se yo poza congolais nga aza congolais naza brazzavillois naza angolais mpo nayeka lobiko ya bacongolais te kaloba biso olobaka biso baafricain sangisango ka biso baafricain te congolais biso bacongolais tala lelo toka période ya élection eloko naobangela ndo yango oyo bato oyo banyokoli bino babongisi babota na bango bayepa na bino bovote bango moto alalaka na bandal aye awa nake kopostile wapi na kisenzo ntango mwana papa molière est-ce que avanda pena na ginki avanda ata na ntango mwana papa molière bon nayebi ntango mosusu babanda kofutela to bazalaka na lopango wana nakoyeba te kasi identité yango ozoluka nabengo nayebi te na lopoto babi délige na lingala nayebi te soki mai nayebi te délige je pense qu'on comprend yango bozosambela délige ya bato bamindele bato baye na marke ya yesu kristu batika bino to bozosala losambo po ete motu moyindo nyonso acomprendre to africain nyonso acomprendre mpona bonzambe na ye tosambela bokokisibilaka to fumu akokisa oyo abombaki fumu akokisa oyo yakokisi oyo esengi ekokisama jamais tosambela biso tosambela mpona makambo ezoya eya te tozokende vers deuxième indépendance il faut africain azo deuxième indépendance na ye nani moto aopesa yango nani moto aopesa événement ezoya liboso na biso oyebi yango te déjà zemi déjà si ekokisi 9 mois eteleka mokolo mwana botama obike place oloba eza caméra ba image etikalaka bosiko soki te bon soki ye te nde mfumuki mbangu ayoki soni kasi ngai nayebi oyo atindi ngai akosaka te naye napesa exemple moko boye olingaka te nabengako bakulutu bobabwa ndenge moko na molimo bandeko no mosusu ya molimo babengaka
va falsifier prophétie en Fumukimbango. Et on a un débat, on a une parenthèse pour nous faire comprendre par rapport à Ido, parce que le bique moyindo faut aller ba identité na. Kaka batwana lelo, baloba yeno ou on a sa quatrième président. Yé mutaye ko sokola. Yé do prophétie 21 quoi yé mutaye ko kisayango. Mais lelo kaka yo moko so sala lo sambo na kanda ko to simiko. Bon mon ateke. Kaka confusion dans l'église des réveils, confusion dans l'église catholique et pas bien peu confusion où ils allaient. To bundaka biso na bisote. To ko bunda biso na bisote. Parce que maintenant mutu mususu ba musu ba limbola na musuni. Te. Papa journaliste. Ba mususu ba kota ke na musuni. Kasi ngana za na molimo. Ngaza mwana mpeve. Kabule abana ba mpeve. Kintwali. Ba mususu oyebi ba koma mangomba na bango. Siko muta molimo batambusaka ye na molimo muta musuni atambusaka muta molimo te muta molimo ndi atambusaka muta musuni ngai uta ile bandeli na kabola ki eteni zokende yango tokene eteni boye esili pona bango balobaki to boye to komi na 4e président wana kimusuni na bango batangaki prophétie ya mazasana te wana za bango ngai etalinga te wana omoni pe lelo confusion koti makasi même na bato baolanda biso na potwa po Fumukimbango alobaki bana bakoya bakouta bakoya o pe baza pe libanda baomema biso na confusion yo ozokutana nango awa bango bakutana nango kuna mais avantage eza awa yo ozali awa yo nde moto ko recevoir bango sikoyo tango bango kuna bolingo ezali te tango bazana bolingo atake yo ntumwa nini okoyebisa ngo parce que bige ezemi déjà komeli nini okoyebisa bango bon omoni esika nyonso bapeseli prophétie tozalaka na négatif na positif oui bana bilaka fumu alobaki na bango babima oyo bakobima baza bana bilaka kasi problème c'est ça na mentalité nini na combat nini baomene na combat nini elo tokoloba lelo nzila ya Congo fana tango na bango komba kimbango pe mata lelo tokoloba lelo ba biso makasi na biso eza bango lelo tokoloba lelo nakoza bandeko bazoyembela Fumukimbango oyebi bato wana bazobenga bakombata lelo bana bilaka wana bango ne baproduit lelo baweka bakoma na bakobeta na baconcert na bapoto ka lelo bato wana lelo toloba lelo bana bazoyembela Fumukimbango mpo na baproduit bango lelo na ntango na bango bazosala politiki moko boye bana bilaka komona mosala ya kofingaka surtout wana surtout kofi non wana te est-ce que mona bilaka koza combattant bon combattant wana combattant ke na sas kofinga bato to akoza la combattant ya komema évangile bon combattant ngoloba kaka makasi muta makasi mais nde olobi eza dans le mauvais sens et dans le vrai sens est-ce que combattant ya Kimbango ko memango dans le mauvais sens ya kofinga baninga amoni moninga na erreur afingi est-ce que là c'est un combat ou est réservé pour na bana Kimbango bon pona ngai litu oyo bato wana bazana bango baye kosala lelo lokumu tsalaka na ngota muso vandi boye omoni kombata mwana moko boye ya poto abengi biso papa matia bote ya eza boye ça va kasi ko problème ezalaka nini problème eza moko ba combattant lelo ba mutu ba mibengi ba politicien ba kotika na kati ya politique ya système amondele olongo ya kazaka na ya elaka omoni fallait bango basa la nouvelle classe politique oyo bango moko za inspiré par bango moko so bango ba continuer bango na distraction moko boy awana kuna mutu ya majorité wana mutu ya opposition wana pona ngai merci beaucoup parce que vous allez belé nous on fait que notre travail. Je pense que moi je suis là juste pour vous servir et non pour peut-être faire des blagues avec vous.
omoni makambo oyo ya bayindo komba oyo tina masolo net mutabanda ngo Noel Ntanto donc Ntanto ndo le voix de mutabanda makambo oyo. Moi je me permets plutôt ya ko critiquer nga et non ko finga nga na banzela ba réseaux sociaux mata po fingi je reste toujours mutantanto donc muto changer azate biso musana biso eza ko informer bino donc boyo kindenge boko tout moi oyo asa place au makambo to eza parce que central les ande RDC il y a na ville province à Kinshasa place au mutu eza mais yé jeune qu'il est aloba musika taloba en face moi pourquoi pas payer au pétango critiquer ndegono moyindo oya pas en face au lobanepi ko critiquer libanda te awa mbuto otolo ba peke no bo produit ça pe ba wera ba JB et les autres mais pourquoi pas bo produit pe ba o pe bazo valoriser combo ya mfumo ki mbako ntumuna donc il y a pas débat na ba ingénieur si tu as besoin ya ko sala nga critique sala ndenge mutanko shaza awa azolo ba combo ya politicien nyonso to yo pe ya kasala yango donc wana kuna kutungana kumba kayote emission komi na suka kolekisaka tano to ofingaka ngai tombuta nkozi nous on fait toujours ça la combat na biso awa yo pe yaka kokufela ba shawama kuna te ba pizza te ba nini nyonso to yo yaka awa yako bundane awa donc ngana komi na suka na pesi bambuta o baka respect na bato bazo bunda ana Kongo na pesi na kiko pesa bango mbote na kiko pesa bongo mbote na mbuta matiki d'Antotina na Londres na kiko pesa bongo mbote na mbuta Jefferson Mundonga na Belgique na kiko pesa bongo mbote na mama Sandrine Bayi ba mama Bayi kula ngoma na mama Litimba pe na pesho mbote ngana lembio te ngana sana okaka mama Litimba na kiko pesa pe mbote na ado panzo mfumo Kongo mwana mfumo Kimbangu mbuta matone pe na grande puta na kiko pesa pe mbote lelonga sibo mona ngabo eza grâce ya mfumo Kongo mwana mfumo Kimbangu donc yo o finga ngo critiquer na Facebook OK na WhatsApp soko na beso kubunda usikate yakande awa to bunda elongo quant à moi na pesi bino bay tokuta lisusu mokolo mosusu mais na répéter lisusu biso tozo bunda awa soko na beso critiquer nga ofinga nga escroc patati pata yakande awa nde central musisa ezande awa nga na osala komba awa et ceux qui bomona nga bopesa bongo merci na Romeo Bis ni kazalaki na sima caméra Denis Bouene na réalisation nous les combats continuent et si tu as besoin de combattre toutes ces religions au Salamagui awa na République démocratique du Congo viens yaka quant à moi je vous dis bye.